Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutunyo sowe ya kozwa occasion ya kolanda émission na ngana mukula lelo. Ngande kona bino ya mwasi na kombo ya bijoux d'or. Lelo moment du bijoux d'or na meki kaka ko raisonner na lobité. Na mekala nkosala émission pona ko pesa moi témoignage ya kokumisa nzambe na ba bienfait na ye et puis ya kolakisa ba bonne nanga. Prière ya kosala avant ya kobima. Ya kobima na kati ndako na yo eza très important. 2024 ezaki na makambo ibele o tam susu ki nzambe alingaki mbele tam susu 2025 auto comité mais nzamba bateli yo o mtozo talanga nzambe pa bateli nga ya notre continue ko kumisa ye événement moko boye esalamaki na 10e mois date vraiment na ebité mais esalamaka na 10e mois mama bijo azaki na Congo. Tozala kinga ina gérante nanga tozo kende kosala ba course il fallait to kende da ferme et ça que to ligito bima to kende kosala ba course esprit moko etindinga lobi na ngana zonga na sina sambela ki nanga na lamuka katongo na lamuka ki 7h na sina sambela ki nanga to salipe makambo mebi mususu et comme iskopo na to bima to kende kosala ba course to kende kosomba biloko to kende ferme esprit moko etindinga lobi na ngana sambela. Avant la bandana ko beta lisolo tam so ezaka mbala liboso okoti na chaîne nanga dans landa vraiment mama bijoute nazo senga na yo s'abonner na Bidor TV s'abonner fina ngunga wana ya église po biloko tout na bata kotia ekomela kayo na facilité nyonso donc nini wana ya notification oeza lokola ngunga ya église boy fina yango ou fini yango comme ça biloko tout mama bijo banda kotia ata na tindeli ote bata kokomela ona facilité tout. Donc, mama bijou nazana auberge, tozana auberge na biso, onga nazana ngaka mosali, nazana ngaka travailleur. Tozana auberge na biso ezana kin, ezana matonge na iribu A37, auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino nyonso tout, bana ya poto, bana ya mokili mobimba, olingo kele na yo congé na kin. Adresse ezala kaka moko, ba chambre na biso bandi à partir ya $15. Chambre on a $15 et ça na lit à 2 personnes et ça na télévision na kati et ça na frigo na kati et ça na climatiseur. Chambre on a 2 personnes ce ko lingi okende kolamba to ça na cuisine ou ça cuisine commun et ça na C. Chambre on a 2 personnes ou à $15 et ça na ba et to ça na balcon moko to sala on a kitoko balcon na biso wana et ça pona koyamba papa ya na bino et puis papa ya baza na toilette na bango ou ça ya C. Dans un appartement de sous il y a 2 chambres salon cuisine. Dans un appartement il y a chambre salon cuisine. Dans un appartement à $20, il y a $15, il y a $25, il y a $30, il y a $40. Maman déjà lobby et pas la biso tout solo là toujours. Ce qu'on ko oumela to kiti sara ba prix. Kubanga ba prix te kana mbongo oyo za nango mais kana ko contacter maman bijou. Et puis au solo là asale la yo réservation parce que tous à la carte à 7 places. Calamité tozo comme on a 8 places mais tozo na 7 places au tozo la toujours ya kotonda donc ça la réservation na yo pour na ozo place ta yo o kene ko sala séjour na auberge na biso za na matongi na iribu A37 au kozala jamais de si mama bijou abeta ma solo so za bezo abeta tam sur le solo na yo contacter mama bijou abeta le solo na yo mama bijou na linga bingi mi ba problème te mais ce que za le solo a bien le solo zo pesa vraiment conseil pourquoi pas. Et puis maman bijou a ça donc to ko ipe ko sala interview oza bezo to sala interview ngana yo oluki maman bijou to sala interview to solo la bien et puis to ko lancer en na chaîne oza bezo ba sala publicité na yo maman bijou lobi na zawana na ko sala publicité na vraiment non problème sauf que ce quand to kani malamu na ko banda ko sala ba publicité na yo et puis na banda ko lekisa ba publicité na yo na chaque émission oyo ngana banda kosala parce que grâce à la publicité ndeko oyo zotala ngai ou reconnaîtra mama bijou
ou pesa pe biso confiance au kende na maison du passage na biso grâce à la publicité yango bana Belgique bana France bana ya États-Unis bana ya Amérique bana ya Londres bana mokili mobimba babenga Mama Bijou parce que c'est au contact ka ata mususu na Allemagne mais tam mususu aussi to kanga place mais grâce à la publicité nde musala na biso elelo ezo beta 3 ans grâce à la publicité yango nde musala na biso to na place té grâce à la publicité il y a monde tout ça qu'on continue toujours qu'on construire donc la publicité penza et foutaka ce qui publicité et foutaka te betam ce Coca-Cola atika à ça ça déjà combo mais azok a continuera toujours comme ça la publicité donc il y a wana biso peut continuer comme ça la publicité parce que sans publicité mon boulot oza les passer la publicité Mama Bijou dans l'excellent qu'on a on chaîne je suis là bengangai tout ça là moi contrat comme ça biloko no yeba no lekana na chaîne et puis soza besoin ba boka Mama Bijou lobi pourquoi pas benga Mama Bijou na mando boka na ngayo eza nango problème était nege moko nazana bato ba soutenir nga le papa Joujou na Echevail là donc a soutenir Mama Bijou papa JC Singi na Arène a soutenir Mama Bijou donc na moni Mama Valérie na Belgique à soutenir Mama Bijou bande coming va soutenir Mama Bijou pourquoi pas couper Sabino merci donc vraiment lisolo nangai eza vraiment lisolo té mais na kobenga ngo penza kaka lisolo parce que eza pour témoignage moko nga moko na vivra yango eza eloko moko ese salama nango kala mais tango na moni moi vidéo moko ya voiture mo na filmaki yango na filmaka yango epesinga motivation ya koya kopesa moi témoignage wana na kolekisa mo na chaîne nanga pona kotala ke pona kolakisa babone nanga ke nzambe aza bolingo puis nzambe aza monene to tozobima na biso kaka ndenge ezalaka na tongo na lamuki na sambeli nanga bien et puis air moko il fallait tobima tokende kosomba biloko tomema ngo na ferme nayebisi gérante nanga azaki na salon wala azaki na moi na chambre na bimi penza net to bima na salon to bima to kende bala moko esprit moko etindinga na zonga na chambre esprit le zonga etindinga na zonga na chambre meminga tina mbetu na vandi na mbetu na tant na vandi na mbetu na donc na bandi ko sambela mais na sina sambela ki d'habitude na sambela une fois ntongo une fois na butu ndenge zala kata msozo lamba ozo ba prière na mutema wana penze zanga kate ozo poussa voiture ta msozo sala ba prière na mutema wana eyaka nango mais ya rovanda penza boye normal la sala la prière 2 fois la sala la prière na tongo la sala la prière na butu question nazo bima boye na zonga na sambela na sala ngote mais jour wana molimo nzambe itindenga ka na zonga na chambre ta na zongi na chambre na vandi na betu na auberge na biso kuna na matonge na vandi na betu prière na sala kindeni wana na zalaki na ki ezaki na 10e mois prière na sala kini bandeko nanga na lobi kaka nzambe na tiki ko bimala ngai na maboko na yo nzambe protéger biso lo kama be ekomela ngati nzambe na tiki bana nanga bazana poto na maboko na yo nzambe protéger bango sali prière ya mukie puis na ye mama Nadine biso na tobimi toke ko bima tobimi toke to sali ba course kitoko ba course pede leki nango très bien voiture to bande ko tambwisa taxi to zala rango ba bande ko tambwisa depuis lobby to bande ki koyoka nini nango na kobenga ngo to d'échappement et toboka ki bande ko lela mbala moko gérante nanga ABC chauffeur pe bon bazaki liboso ngazaki na sima ABC chauffeur toki ko sala taux d'échappement oyo mbala moko toki ko sala ngo na matete biso tozo utelesi na matongi abi toki ko sala ngo na matete chauffeur ABC gérante nanga c'est mieux tozo ngisa mama na ndako gérante nanga répondre sur chauffeur bango mi balé bazo discuter a répondre sur chauffeur a lobité Mama Bijou otambola Mama Bijou il faut que ngotala matete to que ngotala lemba ezaki lemba matete lemba to que ngotala lemba parce que gérante nanga a uta na lemba bazana ndako na bona lemba amesana mingi na lemba azamo na lemba donc azamo na lemba abi Mama Bijou que ngotala penda kuna bisu na lemba Mama Bijou pas que ngotambola baloki na sima Mama Bijou to kendeti ngabi pourquoi pas mais j'étais fatiguée mais na debi pourquoi pas jour on peut moi et bimai makasi nabi pourquoi pas biso na inde ne to comité
esika ndaku ya ba gérante nange ezali parce que bango balongwa comment vendre na matonge mais eza ndaku ya ba parents batia ba locataire bana batikala kaka ko bénéficier na bambonga ya ba porte bandaku na bango mais bango bazala lisusu te batia ba locataire siko liboso lopango na bango batu bafute la garage moko ezalaka wana bafute la kipa na bango gérante nanga mesana na mais azala na confiance mingi ya garage wana yango na zonga ki lisusu kuna et ça l'état to komi to na kati ya voiture net ça le babo eza voiture to komi na kati ya voiture ngana vandi nanga na l'habitude de tambola tenga pe na Congo na tambola ate ata na poto batu bayebinga na tambola ate papa JC ateka ataba abenga nga combien de fois mama bijo somba taba ata na ba fête nga bi papa JC nga penza na tambola ate do na mesa na depuis depuis penza au Belgique train au Belgique au France mama bijo format tambola ate na yebisa ka papa JC au sala taba kitoko mais occasion mo ekomona na donc na oyaka kosomba taba donc on les akaka ba parenthèse pendant que l'accès ki mama bijo tambola ate mama bijo sala kaka betbu perkai ke zindov orem so na ke musika ta mususu fresh na ke ita mususu poulain na poulain mbutu na kenegete na keta mususu RFL donc na tambola Vaiden ba place mama bijo keneki et ko sala ke voiture yango to komi to parquer boye nga na kati na sima gérante na nga kiti chauffeur wana pa kiti gérante na nga ko fungola nga e porte ayebisi ngai mama bijo kita nga mo pele ko naza chauffeur na oui na kanisi na il faut ka na kita parce que wa sala to l'échappement nazo obligé o kita na kiti ko kita na kiti tellement ils ont milliers d'ailleurs libanda na surtout ya bango bazana ba terrasse bala moko fi wana fi moko azala ki wana zaki cousine gérante na ngai teka na terrasse ba yelinga kiti koya ba yelinga kiti o eza voiture parce que na tie caméra boy moyen bota na sezate o eza voiture ba ye ba tie linga kiti neti awa ta ba tie linga kiti awa chauffeur a uti kuna musika ayebisi mama na libo pusa mama koto bolongole kota moi azwinga ba pusinga ka mwa mukebo ba pusinga ka mwa mukebo ba longolinga kote ya moi quelqu'un donc maman na dit ko tatunga mama bijo melelo ko nini mande ko tambola na bouteille na ngai ya mai na bouteille na ngai ya mai wana na tiaki vitamine C na kati na utaki nango depuis na ndaku na matonge toke ba course na zaka na bouteille na ngai ya mai na maboko na zui bouteille na ngai na mama bijou ba yelinga kututa mesa ba tielinga mesa liboso wana ba bi na mama bijou okomela nga bite na komelelo kote na zana mai na ngai na zui mai na ngai liboso table ngai wana ba de nazaraki awa ba déplacer ngai awa ba tielinga table liboso na zui bouteille ya mai na tie tango ka ba tuni ba silisi ko tuna nga na minute siko gérante na nga ye pas zaki mo musika pusani siko a sanet a remplacer nga non a pusani awa a sanet a pusani a pembeni na nga fio badaki pe koteka na terrasse wala zaki cousine ya gérante na nga aye siko net place nga na zalaki mama na dit na pusani boye nga na za awa nga na za mo awa mama na dit awa fi wana awa chauffeur akei na ekuna na voiture ba ebisa ki soki a démarrer ba yoka son ya taux d'échappement ndenge nini ndenge nini ekolela donc na minute bandeko na nga babone na nga voiture ezaki ya automatique voiture mo ba ketchwa na ya mike na kotiela bino awa botala voiture ezonga sima boum na vitesse nga nazomona ndenge voiture ezoya voiture fina fi wana na compte siko eloko ebikisaki ke voiture ekende na prince baza pena na prince place na mateteka na lemba ndenge ezalaki na ndako na bango mwa mabele basala mwa bastaff bato bazoluwe ba place wana bato bazoteka biloko nzete moko ya monene eza wana biso tozalaki neti na nsima nzete wana donc soki nzete wana te voiture elingeki
kati sati na prince donc ngeke mema mama Nadine ngeke mema na fi wana balingaki ba kende na bango soki place nini voiture ya donc voiture ezonga sima na vitesse boum kangi sikoyo mama Nadine adusoli na mwa esika moko eza wana akwei wana la fille wazalaki place nga mama Bijou nazalaki kangami sikoyo voiture kangi bo na nzete ye moko zo poussa voiture kangi ye nga siko na moni gérante na nga akwei na otala sikoyo mwana moso na otala ka gérante na nga place na za na bi mama Nadine akobima soki makolo esali ndenge nisoni na bandi koganga na bandi kobenga oh non de Jésus bato so babi mwana moso aza na chance place ovandaki yango wana mama Nadine tanga telemi yesu akomi panike azobangela ndengai mbala moko namoni mama Nadine azoloba namoni ye na pota te lokote la fille ta voiture sikoto voiture etuti ye voiture etuti ye ole batindika voiture pona la tam sur la fille abima non voiture yango ezongi lisusu to ezaki arrière ezongi lisusu devant et qui lisusu na vitesse boum et qui kokota na magasin moko ezawana ya mama Nadine et koti wana locataire azalaki wana et fini ye pakeka na problème makolo siko liboso wana terrasse batu bazalaki te jour batu bazalaki na terrasse te fille azalaki ye moko sel na kati ya boutique donc bandeko nanga na yoka somo na façon moko na mandi koganga kaka oh non de Jésus batu batondi ba téléphone na simba ki na maboko boye na simba ki moko fa na câble la connexion na mususu na luka ba client nanga ka ndenge zalaka ma téléphone nanga na maboko sac nanga na zaki nango téléphone ekwe nazolinga na lokoti moko nazolinga na lokota mususu mwana moko azoya da wele na nga téléphone na kanye na liboko na zu téléphone na tala koto mama Nadine azobima donc na koma ki troublé mama Nadine ba yiba téléphone sur place chauffeur ba yiba téléphone sur place ba mama Nadine ba kimisa chauffeur wana parce que batu ba koma ekoya ebele la fille place voiture qui n'est que kota kuna kangami kuna tozoye bate kuna soki bakolo esali ndenge ne soki akufi o to tikala kina ekoto yo donc a panzana ka na se ya na likolo a pota batonga lui 40 épingles c'est-à-dire 20 na kati parce que zaki na deux couches 20 na kati 20 likolo pota munene donc entre donc na kokoloba mollet na likolo ase na kati wana nzela wana sika ya katani atangwa donc na bukani likolo na tala yebo makila do pantalon pasuki makila donc place la fille avandaki place mama Bijou avandaki donc yango wana na salika video opona komisa nzambe ninga batela bana na ye nzamba zala toujours derrière biso to bosana ko sambela ta vato bima ngapo na ngana mona raki eloko ebikisa kinga ezaki prière o na sambela ki avana bima ki nzambe batela ngai mabe la ngate eloko moko mabe la ngate ndenge nazobima pe ndenge na kokota na ndako donc nzambe vraiment na commission lisusu makasi parce que atanga nazwaki problème te ndenge nzambe ba longola kinga place wana soki pe la fille azwaki problème ou ba kufaki elinga keza la traumatisme makasi soki pe mama Nadine azaki gérante nanga azwaki problème en tout cas na habité séjour nanga elinga ke katana ngena za la malamu te séjour elinga ke beba ndenge pe kende ki ko tuta batu lisusu liboso soki pe fi wana ya boutique akufaki elinga ke bebisela ngai moral donc soki batu pe ko ezala donc batu baleka ka batu bavanda na terrasse jour wana soki nzambe te en tout cas ta 5 morts ou bien 4 morts ou bien 3 morts ou bien ba coup blessé penza ya mi makasi elinga ki ezala même mutazwa ki problème ezala ki kaka cousine ya gérante na ngande mutazwa ki problème o ba yaki kotunga ye 40 épingles. Donc la tongier 40 na pota balobi eza na deux couches batie 20 na kati bayeko bakisa 20 na kati bakimisa ki na moi dispensaire moko ezala ki liboso na bango donc c'était vraiment terrible donc babiloko wana yo surtout amitié soki na ye awa pona ko pesa vraiment kande ko oyo talanga courage ya ko motiver o lisusu nzamba za malamu ya ko motiver o lisusu soko sambela na tongo te avant obima
au banda kosambela parce que prière ya tongo eza vraiment makasi, eza vraiment efficace. Nga Maman Bijou d'Or naza vraiment parmi bato na koyi kolobaki na grâce à prière nde nzambe a protéger ki ngai. Donc yango nazosenga ye toujours mawa na ye nde tobimaka ezala nde tozonga na ndako ezala makasi na biso te, ndenge pe tolalaka ndenge pe tolamukaka ezala na makasi na biso te. Nzambe kaka continuer kobatela biso, nzambe continuer ko protéger biso na ba volant, na ba train, na ba bus, na makolo, na kati ya bandaku parce que kokoza lo vandi na kati ya ndaku problème payé. Donc nzambe azala toujours na contrôle. Donc au Maman Bijou d'Or alingaka lubana mukola lelo yango wana na kumisi parce que za malamu nzamba za malamu. Nga Maman Bijou na kweya na ndako ya etage wa tozotonga iribusika na kweya penza zomona ki ndako botie na no garde fouté na uta na nini na numéro 6 wana ata tozotonga yango garde fou nango ekotaka na note na uta penza likolo na kweya place na kweya zakaba mabanga. Donc tant nazo kweya nga mona nazo kweya na mutema na lobi na kufi. Donc na kweya na zoka munene na mutu na mona penza ki nzambe a épargner na makambo ebele naza mona na kangama na ba courant. Donc na kutana na ba makambo ebele nzambe a protéger nga toujours biso ba orpheline nzambe azalaka toujours na kana biso. Nalingi bino mingi botala ba publicité na biso puis Maman Bijou lobi tokutani mbalasima. Merci. Andeko na ngai taxi o na uti koloba na bino yango wana. Donc oyo ke nzamba zaka nzambe la mawa. Donc tokangama na ye soki tolingi tobima totika ba journée na biso na maboko nzambe parce que taxi obozomona wana ezongaki arrière na sima. Donc efinaki elingaki koboma bato ekende kokangama na nzete esili kokangama na nzete eye liboso devant eke kokota na katikati ya boutique wana bomoni ndenge etelemi wana. Donc ezalaki kaka na bolingo nzambe nde moto jour wana azwaki kuya makasi te malgré ezalaki na ndeko zokaki makasi mais moto moko te akufaki yango tokumisi nzambe. Bonsoir, bonsoir à la famille. Maman Bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger. Et pas la biso nde musala. Donc musala ezokende nango malamu. Mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe sala manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine. Ekomaka pe 2 chambres salon cuisine. Benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci. Sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona ba séjour na bino. Botala ndenge Maman Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia, place na biso ya détente. Toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati. Mama Nadine azozela bino. Botala tokoti na appartement numéro 5 oyo Maman Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit ya 2 personnes, toza na climatiseur. Tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi. Botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo. Salon oyo tobenga yango appartement numéro 6.
appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi mpona koya kosala mwa repo bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama bijou alobi kobanga te mama bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino appartement na biso mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya mai te toza na problème ya courant te toza na départ unique toza na groupe appartement na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki mpe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozokango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu A37 te mama bijou alobi solution eza epa na biso toza na irebu bato minene bayaka bato bauta bapoto biloko kitoko ezawa awa toza na nyonso tosepelaka na matonge kotala mama bijou tosepelaka mama bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakunda bazalaka te toza kimia waka nde bozomona eza epa mwa ya poto tika dedika mama bijou toyambaka bato minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala dedora ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou chez mama bijou soko oyo okolala kitoko eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez mama bijou otaka bato bauta bipai na bipai bayoseretrouve pa mama bijou pa mama bijou kitoko wapi pa mama bijou mwa ezali mama bijou bayo aboye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu A37 mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger telefone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado oyo oza na yo na poto contacte mama bijou na numéro wana